Très chers internautes, bonsoir, bonjour, selon R bokolanda vidéo na biso ya mokolo ya lelo. Tosepeli to parcourir na cadre ya émission na biso les artères de Kinshasa, avenue Kasavubu. Avenue Kasavubu oyo ezo traverser ba commune ebele, ezo banda na commune ya Gombe po esila na commune ya Kitambo, c'est-à-dire ebandi Gombe ekoti commune ya Kinshasa, après Kinshasa ekoti Kalamu na Kasavubu, après eleki Ngiringiri, eleki Bandal pe ekesuka na Kitambo. Tobandeli yango na niveau ya boulevard du 30 juin. Petit à petit na vidéo oyo toko expliquer bino oyo tokutani nango na nzela. Botali malamu vidéo na biso ya mokola lelo. Bo commenter, ba oyo nani ba s'abonner te, bo s'abonner. Bo partager, bo aimer, pour nako encourager biso prochainement to salela bino plus. Ça c'est le boulevard du 30 juin. Là, on traverse le boulevard du 30 juin. En face de nous, à droite, c'est la poste centrale, l'OCPT. À gauche, l'OCPT. À droite, à gauche, l'OCPT. À droite, c'est l'immeuble qui abrite la direction générale de Ecobank. Cet immeuble ici, on a commencé par le boulevard du 30 juin. Tout ça, c'est dans la commune de Gombe. Kasavubu, avenue Kasavubu, dans la commune de Gombe. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de circulation comme d'habitude, parce que c'est une vidéo tournée un dimanche matin. Ça, c'est le croisement des avenues Colonel Ebea et Kasavubu.
À notre gauche, c'est Colonel Ebea. Il va jusqu'à l'hôtel de ville. Et DGI. Ça, c'est la direction générale de cadastre minier. Toujours sur Kasavubu. Nous continuons. Nous venons de dépasser l'avenue Colonel Ebea. Nous allons vers l'avenue Tombolbaye. Comme une avenue Tombolbaye, oyo va changer, va commisser en haut avenue Tabouley. Na droite na biso avenue oyo place en tout cas et Zoleka avenue oyo na droite na biso ndenge tozomona ngo ezokende ti hôpital ya mama yemo bâtiment ya sika oyo batongeli biso wana toza kaka na avenue Kasavubu. Awa tokomi na avenue du commerce oyo bozomona eza croisement ya avenue du commerce na avenue Kasavubu. Ça va faire près de 3 mois oyo bakanga ke bazo sala misala, mais bino moko beaucoup constater évolution ya misala ngo. Est-ce que ezo salema ou bien ezo salema te? Awa toza na croisement des avenues commerce, des avenues du commerce et Kasavubu. Là-bas, c'est avenue du commerce vers l'hôpital Mama Yemo. À notre droite, c'est la concession du zoo. Concession ya zoo yango wana basi batonga ba magasin ndenge bokomona ngo oyo nyonso tozaka na avenue Kasavubu.
Et à notre gauche, d'un moment à l'autre, bokomona ngo wana eza jardin botanique. À droite, na ba étalage nyonso wana na ba salite nyonso oyo eza liboso ya zoo, jardin zoologique ya Kinshasa. À gauche, oyo nyonso eza jardin botanique ya Kinshasa. Oyo na banzete oyo eza na nsima ya grille wana eza nde jardin botanique ya Kinshasa. Un jour tokokota na kati po tokende kozwa explication ya banzete nini ezalaka kuna. À droite, c'est le zoo, jardin zoologique, le jardin zoologique de Kinshasa. Tozo koba bâtiment oyo bozomona eza centre culturel c'est le centre culturel le zoo. Bâtiment oyo bozomona malgré bokenda kala eza bâtiment eza pe bâtiment ya kala sur l'avenue Kasavubu, c'est-à-dire ceux qui aussi lisika concession ya jardin zoologique en allant vers Rwakading. Avant aussi lisa concession wana toza na centre culturel les eaux. À droite, c'est concession ya zoo, jardin zoologique. À notre gauche, c'est la concession du jardin botanique de Kinshasa. Ba mabaya nyonso bozomona wana eza ba étalage. Imaginez-vous maintenant, jour ouvrable, population ndenge ezalaka ekozala ndeni na ba potopoto nyonso na ba saleté ezalaka ndenge nini. Oyo tozweli bino image ya dimanche na ntongo. Oyo eza entrée ya jardin botanique na gauche na biso en face de vous. Image oyo bozomona eza entrée ya jardin botanique. Jardin botanique de Kinshasa oyo esimbami na maboko ya ICCN. Tozokoba tozo continuer awa sikoyo toza na avenue Rwakading, croisement avenue Rwakading na avenue Kasavubu. En face de vous, image bozomona eza avenue Rwakading oyo soki okei nango tout droit okende kokuta croisement avenue Rwakading na Bokassa. Soki omati nango a immeuble ya bleu oyo bozomona liboso wana, immeuble ya bleu wana
avenir Rakading soki olingi okende kobima Bokassa avenir Bokassa awa toza na croisement ya Rakading na Kasavubu. Tozo continuer ndenge bokomona bakanga ke misala ezosalema nettoyage eosalema mpona inauguration ya zando, mais bino moko boko constater degré ya saleté yango. Tozo continuer sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans kutala simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît. Toujours avancer petit à petit vers l'avenue Itaga. Auto comme une avenue Lac Muero. Awa tolona avenue Lac Muero, awa avenue Itaga, avenue Itaga yango oyo galerie wana oyo eza na droite na biso eza nde avenue Itaga. Soki nakotangela bino quelques avenues à partir ya Rakading toza na avenue Louva, après avenue Louva toza na avenue Kato, après avenue Kato toza na Lac Muero, à moins que na bossa na avenue mosusu Lac Muero, avenue Itaga, après avenue Itaga toza na avenue Chwapa. Abaoyo bavana na ville à Kinshasa bazo se retrouver petit à petit malgré que ba construction en sika eza mwa ndambo, mais bino moko bomona niveau ya insalubrité bakangaki ke misala ezosalema, mais apparemment misala esalami te. C'est-à-dire gouverneur asika oyo akokota en fonction d'ici peu aza na morceau dur quoi. Parce que semaine passée Gentini Ngobila a été démissionné
aopte akende na Sénat. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Avenue Chwapa côté tozokende sikoyo nde avenue Isoke yango Isoke soki botali na chaîne na biso tosi tosala constat ya avenue Isoke ntango banda kosala misala mais ti lelo Isoke ezonga mabulu ndenge ezalaka liboso misala esalamaka lisusu te tokozongela yango lisusu mpo tolakisa bino oyo avenue Isoke ndenge ekomi. Awa tokomi na avenue Croix-Rouge na sauté ba avenue mosusu apese bino ba quelques références ya bisika totambolaki na journée ya dimanche 16 juin 2024 awa toza na avenue Croix-Rouge.
Après avenue Croix-Rouge tokomaki mpe na croisement awa tokomi na croisement des avenues Kasavubu na Kabambar. Je vous fixe un rendez-vous prochainement. Tokosala ebino botala état ya avenue Kabambar na minute oyo ndenge ezali. Na gauche na biso eza maison communale ya Kinshasa na nini clôture ya pembe. En face na biso eza théâtre de Kinshasa. Bâtiment oyo bozomona mur ya pembe oyo nde maison communale, concession ya maison communale ya Kinshasa. C'est-à-dire tokomi déjà na commune à Kinshasa. Il y a un croisement des avenues Kabambare na Kasavubu. À notre droite, c'est le lycée Kabambar. Oyo avenue Kabambar. Place ba moto, bazo bongisa ba moto kuna, eza lycée Kabambar. Awa toleki croisement à Kabambar na Kasavubu. Na gauche na biso eza yango wana bakomi stade Malula. Stade Cardinal Malula yango wana. Moko aba entrée. Entrée oyo ya Kasavubu yango ya. Après oyo eza paroisse Saint-Pierre. Paroisse Akala. Paroisse Saint-Pierre na commune ya Kinshasa. Merci pour l'attention na bino na vidéo oyo. Bozanga te ko commenter. S'il y a une préoccupation, bobenga biso. Bo s'abonner, na ba oyo nano ba s'abonnaki te. Bo liker, bo partager pour nous encourager. Tokozanga te ko koma pe na commune na bino. Soki boza na proposition ya prochaine vidéo, bo pesa biso na ba commentaire bien na WhatsApp na numéro oyo eza affiché wana. Merci pour votre attention et à la prochaine. Balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta